te balandi ya Congo Impact News ndeko bisala kolanda chaque semaine émission na bino libala to bonzemba ndeke to bisani ko lobela ba sujet na oitali une grande partie ya vie na biso bato lelo to ko lobela bongo ko Kinshasa ezali mboka ya kotika mwasi te azela kayo nazalinga moko te lelo nazana invité na ngai ya mene ya kitoko Rosette Nzinga na yende toko bandela to toko kabola lisusu lisolo ya lelo Kinshasa mboka ya kotika mwasi te. Rosette Nzinga mbote na yo pe lokola sengo ya kozala invité ya émission kitoko pe monene oyo pona mokolo ya lelo. Merci mingi maman Rosette pour na yando na invitation ya mokolo ya lelo tozo kabola lisolo oyo Kinshasa ezali mboka ya kotika mwasi te azelaka. Maman Rosette yebisanga pona nini ezali mboka ya kotika mwasi te azelaka. Au fait, ngai na derara penza na idéologie wana ou bien façon ya batu ndenge ya concevoir que Kinshasa zamboka kotika mwasi te. Moi personnellement na condamna kayango. Pour Kinshasa zamboka lokola bamboka nyonso. Ata na poto pe. Mobali mususu pa koza la tiki mwasi na poto ye awa na sima. Moi ça sali ba aventure. Ezate que Kinshasa ndeza dépotoir, to Kinshasa ndeza sika basi mitu esala kate to pe basi andumba soki otiki mwasi oyo akuta mwasi soki pendenge. Non. Ça déjà moi je condamne ndenge batu baloba Kinshasa zamboka otika mwasi te. Donc je m'inscris en faux eza conception ya bato. Peut-être mutu moko asalaka yango ndenge balobaka mingi muyaka moko afinisa bayaka nyonso eza peut-être mutu moko atikaka mwasi asala ba aventure poto mona rapé eza na basi oyo azana mobali na ye soit mobali a fiancé ake poto mwasi akofanda ta 15 ans mambo wana yebani po bino pena mibala poto ba leader côté wana otika mwasi otiki mwasi oke na ona poto kuna ote pona zo mukanda osali mo ba système moko bozwi nkanda na boule pe boy o moniteur wana esa koli anunya sani na sa na nga vi na nga na luka mwaka muke na nga otika mwasi ape na déception mais moi si pendant tout ce temps wana po anuna wana koma lokwa akomi téléphone akala vieille caracas wana eza po yo otika kiye ya solo Kinshasa ezali mboka kotika mwasi te mingi balobaka eza Kinshasa vraiment eza mboka te boyebi Kinshasa eza vraiment mboka te parce que boyebi pe maman Rosette vie na biso donc vie au penza eza na kati ya kini eza pe pasi eza pe pasi oui po na Kinshasa lelo eza déjà pasi ata bato bazana ba diplôme belé pe bafandi na bandako mingi penda na Kinshasa na via lelo kongo bato mingi bakoma pe revivre na taux du jour ozwi lelo lelo donc buka lelo lamba lelo siko muta kotala yo msu mobile oke poto otindela mwasi po ba mibala poto ba pe tango yo potiki na mwasi il faut que na ko luka vina no et ate ka la komi lelo mba moko pe obanzo luka botango po ke na ko tika mwasi na itani otika ba condition nini po mingi peza la rapé mingi balobaka Kinshasa mboka otika mwasi te eza ba msusu batika basali moi geste aye na famille soit doté ou bien sali moi prédote akangi lopangu ndenge to mesana ko loba bakangi lopangu ake même msusu te ozaka fiancé na nga oza mwasi no assurance te et le côté mais omona mwasi pa fanza zeli mais ba fi msusu pe papa kande na uto loba mama lilia oza mara msu ya to du jour muto otala ka bo mobile otiki yo kuno ke luka ravi assurance te ba msu akutani lelo akuta net na mutu moko o assurer avenir nae alobinga na kobala yo nazokotiso na ndaku mobali wana poto moi c'est pas otala ba intérêt nae amoni pe boy age zo poussa na kuna le temps mobali azwa mukanda se stabiliser donc to pesa ndeti minimum ou bien maximum 5 ans tia luka kavimba la mso ti mona batu na 30 ans et comme on a 35 ans ba calcule comme des GBL tala ngai boy a préférer mutu o ya lelo abi na moni za na relation mo sérieuse na sali kindumba te mutakuta na nga balanga na tibwaki na nga nzoto mais parce que maman Rosette il faut libel pebele tango boka moi c'est la simate tango ye akotala ba réalité za la poto kuna akuta nango atali pe intérêt na ye abi te pona zo position malamu fangina za na mwasi oyo oya kini kuna a débrouiller donc atali te pasi nini yatika ki mwasi wana kasi yango mama lili soko na ndenga bien ebandeli lobaki mingi pe mibali ya poto nde ba baby sande trop ba muyaka moko afingisa ba yaka nyonso po mingi wana ngai nazolo bango pourquoi parce que ngai moko naza témoignage vivante ngai moko mama lili donc ngai moko na viva yango o mobali ya ye penza boye abali yo amoni ba parents zu facture basali makamno so boyambi babo kilo comme il faut atika yo. Oh bon d'accord, écoutez ça qui était que non likambo mukanda bande penza ko luka donc abande ko sala azaki stable moi so babotaka na moi na babala na raté babotaka mobala zongi poto ayebo curieusement
mobali ekomi ba heure abengaka yo azobenga lisusu te ntango aye koya awa ye ko coïncider matanga aye koya o téléphone na mobali problème ni muta bengi na tala na tangi ba o tango na opesa téléphone na moni bala mo ba message ekomi kokota na bi o nini ambuye ngaka kabongo et comment qui si na niveau que non moi si wana komaka soki abengi ye na téléphone na zita obenganga est-ce que wana na koloba nini mais nga na fanda ki na yebi que non batu nyonso ata ba collègue na nga musala batu nyonso soki lelo tuni que non mutu boye batu nyonso ba yebenga na identité wana mais tant mobala ki kuna abétiser et comme moi si wana mère de 4 enfants yena mwana na ye moko ale basangisi na bana misato atika awa bakomi ko vivre place moko omoni ba déception ya bongo bino bomona ngote bolobaka Kinshasa nga na fanda ki na banda ekozela ya solo bandeko toujours bango na ndeka mabete to ba pe ba réalité mboka parce que libala to via mutu to na 50% à part musala to salaka mais na o etali bolingo eza vraiment une grande partie na vie ya mutu eza ba to belé ba kena ase mabele basi comme bali pona ka ba bolingo donc mama bolingo eza une grande partie na vie na biso eza lo ko samba blague te le somme ta s'engager c'est-à-dire à s'engager pona libela pour construire vie na ye ezali te ke Kinshasa ezala mboka kotika basi te bazelaka te eza na basi oyo bazelaka bazeli penza bazeli bakei ebele pe bazela toyoka bayemba banzembo basala ba théâtre ba ikia bazeli likolo zela na tikali fini kaka si baleki bazoya bazobala bi mobala koma komo oyoke soni atangane na komi bendi esprit ama bendi aspect amoni mwasi akomi akala akomi akala donc mama na esute ba petite wana akomo olanda donc akiti quoi akomi na ba série pe bana 2020 bango moki makaso so yeba donc bitumbe comme makasi mobala otalaka oya ba série wana tena kitananga donc abeti benza shit donc wana siko moi sa fanda kazi la ka ba papa botalaka bo raison na rapide boloba Kinshasa zamboka otika moi c'est mi bala poto pe boa ba te bon mi bala poto pe boa ba to tshela mutema te so pe to landa po ba réalité ba pe to tshela mutema te to ebite to loba po maman to loba oyo ezamba vraiment basa Kinshasa ba fille to basi pe Kinshasa ba vivra kango omoni basa Kinshasa avandi habité na zela mbanga ngaza na poto biso le mso to bona poto to moni poto to bon poto to éviter mais ba réalité za na poto so na au comité mo ndi mango ezate ba bilo msusu o bande ko mibali pe ba vivra to pesi pe ape ningi faute pété mais na tango pe yo moni ke okoki sute otami oyo bisa mutu banda kala déjà bien avant que non ngai penza Kinshasa mboka kotika moi cité azela ko to zo ko batozali ana mama Rosette to zo évoluer na masolo na biso bande ko mibali to bien on andeka mabete to di ba réalité o ezoleka na mboka na biso mboka Congo démocratique mingi vraiment ana Kinshasa ba problème ezebele ko vivre eza na pasi misala présalite makamza mingi ya mabe oyo ke soko lo tika mwasi na Kinshasa en tout cas faut que na mo condition moko esengeli ke akoki pe ko vivre akoki pe ko zela akoki pe ko patienter surtout que so katikali na bana so katikali na mwa makamukili ki oyo pesi mikumba il faut ko yeba nini okoki ko sala pona epo akokozela mais kozela moi ça za fleur olobi na zela pas 2 3 4 ans tant yo ko mone susu olobi fleur au sévir za suna tina moto olandi moi si o azongala parce que mobala kola te mobala za akoza na âge moi to Rosette oui mobali ya nuna na e penza te mobali koza la tout le monde rappelle mobali za 50 ans abali mwana moi si à 20 ans corpulence ya moi si oui corpulence ya moi si ndenge bazo kende la donc au mona harmonie na couple donc bopesa na bino bande ko basi vraiment ya Kinshasa faut que tu te beta c'était ma case Kinshasa ezali mboka ya kozela moi ça c'est la mobile te voilà vraiment que le bien eza ya lokuta parce que basi bazalaka na nini to banini basi bazalaka vraiment na bolingo makasi ya kozela mobali bazalaka pe na confiance makasi ya kozela mobali bazala pe na fidélité makasi ya kosoka s'engager oui maman lilobo ndenge lobi obi ke mwasi motema mwasi soka alingi oui mwasi soka alingi s'engager ata kutu mobali yango elieba million ato elieba o boye na peso boye na sala boye mwasi soka mi pesa tie motema boye bake esika alingi pe akosengage tandis que mobali ekozala batante o lelo o résister batante o lobi bon nalobi te ke mibali nyonso baza bongo nalobi pe te ke basi nyonso baza bongo po ekutana pe na basi mosusu omona ke non mobali apesake nyonso motuni pourquoi mwasi azo déconner eza pe na mibali mosusu pe ezalaka bongo mais eza na basi oyo
ceux qui mobile s'engager na ye alobi en tout cas lelo mama yonde désormais nanga lokuta ata boye 100 ata boye combien et ko simbate donc mibali ya poto il faut botia ka pe basi na assurance bo condamna kaka te ke Kinshasa zambo ba otika mwasi te non tant yo tiki mwasi wana otiki na nini otiki na condition nini otiki ndenge nini peut-être azofanda chez les parents et pas ba parents na biso peut tebi lelo ba parents eza lokola na tango akalate ba misala eza susu malonga te et comme moko biso bana na bango il faut to sungaka moi provision moi ko sungata moi ko contribuer na mbongo ya loyer ko contribuer ata na ba frais ya ménage ndako mais yo tango kangi mwana ba de to lo ba kangi boué na mwana bato tiki kaka bongo afanda kaka zela kayo ata moi symbole chaque fin du mois mama e bakisa ta oyo na moi mafuta no poso ko lingi mwana bato lobinga yonde na koba yondo komi responsable na ye asa suna responsabilité na ba parents na ye eza nengo na botolo maloba te mais na nga ndazo mo pom kiona c'est vrai eza mi bali mususu aba batosaka na biloko mo engagement na ezalaka moi fin du mois moi problème moi nini ezala mais problème ezala makasi nini tant moi ça s'engager ezali pona libela ayebi ke non mobali onga na zana ye o onga na zu onga na ndimi yende to ça ne foyer to ko va na eti nzambe akoyeba ko kabula biso mais esala kapasi nini ata yo lobi occupé nga to lobi la tsanga to bi le sakanga to lobi moi ndamu moi mike problème ezati problème ya ka finalité suka nango na suka ndenge nini po suka nango ezala ka mingi mabe et comme aka ke nazoko ko kite na nga zo mkanda il faut ka kana za na moi ça boye etala ka isika ya ko vivre bino po bino na bokoma ate abolo bakabongo bino boyebi bino bi passe ezali awate bobi pe ba réalité o ezali awate donc so to sali boto sai na côté talaka mais tant yo le bosse na côté menga siko na l'air wana so moi ça lobi ke OK na moni ina ne des ans et belé pour na changer de lobi ke Kinshasa ezali mboka ya kotika moi cité azela ka non eza bongo te botolo basiko ke biso to kotika ka mibali te to zela bino na poto c'est ça pour Kinshasa pour kotika moi si boyo okuteka ndenge azali mais siko eta la position comme mobali atalika etalanga na komi na ngajika baspe boyo ozo otala moi si moi si azaloko la fleur ndenge lobi maman Lili fleur na yo soko lingi fleur na yo ezala na éclat ezala très bien il faut arroser yango ko arroser yango zanini kopesa bolingo ozo entretenir ye ozo s'occuper na ba besoin na ye nyonso mais tant que ozo occuper nyonso wana te fleur ce que tiki yango karabo to mona ba fleur ata na elanga tozo arroser yango tozo bongisa yango mais ce que tiki yango karabo fleur esala kanini ekofane konuna yo moko mobali okomo yo kasoni après lobi comme yo Kinshasa mboka otika moi cité na tika ki moi ça koma hibo so ozo occuper moi cité moi ça zumoto azo occuper arosala ni automatiquement opesa mu Congo po ebike yo ozo s'occuper na yete amoni moto assurer mariage assurer ba kotambola na ye assurer donc ba kozala na ye jusqu'à ce que nde balobaka la mort nous sépare ni susu peza ba mingi otiki moi sinon obi bien que moi sinon azaki fidèle obi bien que moi sinon azako marcher bien na droit chemin mais okomi pe koyoka biyoka ote ba parents nango to bayisinga boye okutu bande ko nanga bayisinga boye okutu ba mona ki boye okutu bazon fait que confiance aux européens c'est pas moi sinon ezalité pendant que moi si ana confiance sinon est-ce za kuna parce que tant ça kuna moi c'est ayi batima mieux sala mais du moins azaka ana confiance sinon zo zela kaka ayebi que non mobali nanga akoya kozwa ngato mobali nanga akobengisa ngai tout ça mais yo tango yo koyoka kaka ke non bayebisinga kutu kuna osalaki boye bayebisinga kutu kuna ozongisaki boye osanini opesi Congo. Est-ce que le Cameroun peut en malade? Waneza ande malamu te. Moni bolingo eza entre deux personnes. Toboite en second lieu, ba parents bayaka ko intervenir, ba belle-sœur, ba beau-frère bayaka waneza en second lieu. Mais liboso liba les a consentement entre deux personnes. L'homme et la femme binomi balé boyo kani tokotambola boye bolingo soki eza na makambo oyo peut-être yo mobali oyoki benga mwasino likambo ya motu ya penza dans une relation c'est quoi c'est d'abord d'avoir la confiance de la personne oyo boza na ye na relation soki oza na confiance totalement na mutu oyo boza na ye na relation okipe babiyoka yokana te toboyi te esala maka mingi oyoka bandeko misusu pezaka ya lokuta misusu pezaka ya solo mais yo ndoko luka o vérifier ofandisi mwasino otuni
est-ce que après yo moko mener banquette na ndenge non sans pour autant ou associer batu okoye bango premièrement na comportement ya mwasi na ba langage na pe na façon d'être na ye okomona te mwasi na ngaza kiso na zo benga ye boy abando répondre nga boy mwasi na ngaza kiso na yebisi boy automatiquement répondre nga mais na komi komona ba makambo ngo komi boy ndé à partir de ça yo moko meka kolandela soki mono solo lina esimbite yebisi maman yebisi nga vérité qu'est-ce qui se passe nini soit olingi nzela na mosusu soit te mais ça pe na ba film mosusu wana na côté li penza te na zolo bango ouvertement pour ça ba réalité à qui ba film mosusu akoza nende ba saka na bango ana el Paris na ana el Kinto el wapi na el kin donc tant ko fanda yebike oyo ane mobala poto na profiter kaka bilamba ba déodorant mena na mutu na wana wana pe tozo condamner yango ezali kamba malamu te pour moi si abongaka na ndako ya libala moi si abongaka na relation na mutu moko pour moi si so komi mibale misatu nde esili réputation et baby mais soki ekomi pe mobali koyoka biyoka yoka pe ba semeki mingi pa ko ozala boy na senga ke loko ba pesa nga derrière no benga grand frère to no benga petit frère na kosele makambo na sala na besele makambo relation et que même mobali soki yo bandi ko landa koyoka biyoka yoka wana to mwasi pe soko bandi ko landa koyoka biyoka yoka yango nde ebomaka relation kufaka tango troisième personne à koti na kati et komi ko tsacha maboko mutu na bwa lobi boy wa zongisi bwa sali boy tandis que relation eza entre deux personnes soki bokomi kolanda na yokaki na lobaki na zongisaki asalaki boy akendaki boy wana nde eza mabe eza ya solo eza mabe mais toloba tokei wana pa bandeko basi côté mususu asala mabe côté mususu pe bazala vraiment na confiance te bazala pe na fidélité te bazala pe na vérité pe te azotala intérêt na ye mais epai mususu na nga mususu pe bandeko mibali ye pe esika azali kuna na poto abombaka ta mususu po ayebisa yo vérité ke non nga ndenge nazali awa nasi nasangagea na ngai yo pe mama ndeko ozali kuna luka position na yo akoloba yango te akoloba yango te akotika akozela akanga yo na motif ngai naza na exemple moko oyo ekomeli témoignage vivant kaka na famille na nga bandeko balandi oyo mwasi azalaki na mobali moko apoto akosi azalaki na fiancé na ye bien baprépara makambo nyonso akende poto boye nzoka mobali aza ne marié ta makambo aki okuta mobali akende boye petite sœur yango ba bofanda ne petite sœur te tala kutu naza na zemi na bébé pe naza na mwana ya une année yango yo na zemi musu na kati ya libumu na mwasi na ye esala mwasi trouble loko akuna kendaki na mission de service abi akwa bonga na ngai natika na ngana zonga zonge ayo kozongela mobali ne o bazalaki ne awa na bonne fois pe mobali tellement lingaki mwasi ne mingi alandi wana te ke mwasi akendaki boye azongeli ye mibali ya poto pe mingi la plupart tolobi te majorité te mais une grande partie ba déceva basi ebele badeseva basi ebele mususu akosaka opona mukanda mususu naza na mwasi te mususu mokende kuna réalité ba mususu bakoma to na séparation des corps mabala poto tozaka na ndako ya divorce tozaka na ndako moko mais tozaka susu ninte mais bofanda na ndako moko na ba fête bamona na continuer pour bota lisusu mais bozo bota pe bota mais bwana processus ya divorce to bozo kabola ndako non tozo cohabiter tozo sala botika pe bongo ba papa pesaka bato pasi tango kotika mwana bato okangi boye lobi tango aya ekomi susu oyete aza lisusu boye te libumu elembi nzoto esali boye nga nazoluka nini ba petite à 2000 ba petite à 20 soki ba 2020 soki ba 2000 nini 10 soki nini non botika pe kotia bana bato na espoir pour rien soko moni ya mingi pe e marchera nango mwasi alaki mobala alaki mingi pe tomonaka mobala moni kaka mwasi boye te nga na obala yo lobi nango pe aye a honorer mwasi na ye azwe pe bake na ye soki pa possibilité pe ezate azweli ndako awa le temps mwasi a rejoindre ye azweli ndako a loger ye bazobota pe ti makambo ekomaki non ekomi pene azwi mwasi asali nini ake na ye na poto misusu pe akofandi so awa fandi so ekomi penza boye make-up eboye elongi eboye penza elongi donc mobala fanda na ye ajezo pusa na mwasi afololo mwasi mwa falanga mwasi mwa elamba mwasi mwa kolata entretien bolingo pe ezorajeunir mwasi eloko pe ngo zeti bolingo ezalaka pe politique ya chaise vide pe penza ezalaka pe malamu te comprendre ata kuto tindaka mafuta ngo to tindaka kuto elamba ngo to tindaka kuto nina ngo to tindaka nina ngo mwasi pe aza na besoin affection ana besoin affection po akopesa bisou na mafuta te na parfum te na nini te akosala bakale na bilamba te na banini te présence ya mobali pe eza très important mwasi pe aumelaka na ménopause te akozala besoin kobota tant yo vandi 5 à 6 à 7 ans
ata bino moko yo continue ko bota mais moi si moi ça nini moi c'est que rafanda razela ko rafanda razela ko ata yesu ango bande ko mibali ba ozela bino kaka yes lo bande ko ya Congo Impact News tuzokoba Kinshasa mboka ya kotika mwasi te azelaka yo eloko wana mama Rosette atelemeli yango le bongo toyebi te soki na anglais nini soki bazolaka ngo ndenge nini mais biso vraiment ndenge tolobeli aba Kinshasa ezali mboka ya kotika mwasi akozela yo ezoloki na Europe ezoloki na Afrique ezoloki na Asie ezoloki na États-Unis oke soki wapi mwasi akovanda akozela yo ezodépendre nde na yo tolobi ke basi soza baza fidèle te ba o ba infidèle pe bazali mais la plupart ya basi baza fidèle soko ça lobi ke o azamba surtout soto s'engage qui et que obala qui est tout ça la question tout doit cahier doit na contrôle na ye en tout cas à cause de la bolongo le lokona le ke basi ya Kinshasa baza moi sérieuse Kinshasa ezali mboka ya kotika moi ça c'est la te et lokona ya ngote bana Kinshasa bana poto bana kini ezabo ngote tozolo pe pour la bande kona biso basi pe o bazali awa to baka pona bande kona ya poto te ya mibali ya poto te tozolo pe pona bande kona biso pe ya basi awa boye ba ke Kinshasa ezalaka mboka kotika mwasi azelaka po mobali so akelelo azavika lelo te akuzonyo so peka lelo te donc basi il faut bozala pena et loko babengi kombo ni patience il faut bozala pena patience bozala pena amour wana bozala pe na fidélité boye baje na s'engager déjà pa mobali na moko na ozela mobali na wana yende akokisa oye alobaki na rose ndenge te ndenge wana. Oh, moi si y a un basi mususu ta sala contribuer pour mobile na voyager kende poto lobi babaluki la e eza pe na ba o pe ba fanda ba patienta lobi pe mobile azongi a honorer relation na bango azu moi si na kei eza ka te Kinshasa mboka otika moi eza pe na bandeko basi mususu mobile ko tika yo awa na sima pe otika liko dekone lobi ko pesa pe mobile ba tu faute te pour faute eza partager mobile pa ko tika amuser na yo mais lobi a okutomba par exemple soit aux usines ya mutu mususu na koluka ko kende kolongola na mobile na ngazu ya okokutana pe na liwa otayebi pe mibali batika bango na poto lobi na ngota ngwa yeboye moi si na nga ekutazwa kizemi na kobanga koluka ko présence ya mobali alongoli zemi ya kufi to moi si pas ko déconner na sima mobali eloko ane sala ka bien te dans la faute est partagée kitoko mon Rosette kitoko lisolo kitoko bande ko bolandi to konzo na suka émission na biso et comme ngote mon Rosette mo mbote ke pa bande ko bato ko landa biso ya Congo Impact News bande ko landi so de partout et ça la Kinshasa et ça la Brazzaville à la poto partout. En tout cas, na pesi mbote na famille nanga mobimba, famille Nzinga, Colette Nzinga, Tete Nzinga, papa nanga Victor Nzinga, maman na Pauline Nzinga, Odette Kioko. En tout cas, mbote na bino nyonso bana ya lemba mabele. En tout cas, mbote na bino, mbote na yope mama Lili. Merci mingi na madame Léa Droité. Parce que c'est pas ça pourquoi collecter émission on merci mingi na bana bandalungwa, merci mingi na bana poto surtout na France et Mani Magma, merci mingi na Claude na poto, merci mingi na Adio Louise, ça. Merci mingi na bino bana bolandi so partout balandi ya Congo Impact News. Kotika mara ki on kolonga bota bino bana sima.